ba idiosi buzoba nyonso ezalaki awa na kati ya Congo et Mati Malembe tikuna ke va na poto Karine Mokonzi abebani na songolo pakala nani presque na batu nyonso. Est-ce que batu wana bato beba na Karine Mokonzi bangonde baza mabe ou Karine dem daza mabe? Question mark na epike na ozoba réponse. Il voice ende kona so Cynthia Wadol. En tout cas, bande kona bana poto bana mokino bana zaki na maya miss. Poto za banoko bana na bango wana ba bota un jour. To ba o de ba bota. Pour moi côté musu bato zo condamner bino ba bi non, moni bino pe bo lelo bokomo lo ba na télévision. Tant Karine ando sala ba buzoba. Et ndole ka bona canal na bino. Bato no tala ngona chaîne na bino. Pour ma Myriam yo tant Karine abande ko saba vidéo to finga ba maman Sylvie Mapata ezaki na ndaku no so ezaki na kati ya salon te tant ezaki na veranda so ko ezaki tam suna mwana mais ne ovana ndaku no tala ngai mwana ngatuna oh maman Karine et ce tonton va dire la part de quoi parce que na solo ba lingala Karine oro kuta peut-être si tom sumo bola te na vie boye bani entre bino depuis que yo po chapé tom sumo mais forte na yo chapé une pierre na kati ya site wana poto mona ba vidéo no banda ko talama nabi ke batebe ba bo fandika pona mamba boye mais mamba boye to pelisa moto mamba boye sala ke bande ko musuba ke libo sauter longa da cop na biso foto fana to te ya na non. On a eu qui Tracy Nabilo musuba ne déranger non ngata na yo ka Tracy nanye Glody Diasuka mais na s'accrocher kaka na rotala pena boye banda mama robe bana banda a yo mtona ba rankine belé tant banda kanga ba Cynthia ka passe ba site a Karine osala ba vidéo zo se kabani boye na boye tant ba kanga ki au site motaka na mukito nyo so tourner ka rond e ba kanga ki au site ba nyego ba page ba Facebook ba bloquer boye na boye. On se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Di jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko tunanga nini chaque weekend babengi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya
ya mboka na biso Congo, CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka batu awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa batu na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Voilà. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Comprenez que c'est pour le compte de Fimbu News avec le vôtre, Valdi Tambo, juge de famille. Je suis une personne où on a vraiment peindre les tableaux de la situation. Papa analyse, mais je suis seul dans ce plateau pour lui juste l'utile à l'agréable. Ils ont coulé vraiment beaucoup d'encre, ils ont glacé beaucoup de sang. On a la communauté congolaise. Jadis, le passé, auparavant, tout le monde a un phénomène kaka buzz, au bande qu'on a vu se belé, bande qu'on communiquer na ndenge na bango, ba site na ndenge na ndenge. Tout le monde a rendu, on a vu ce mot Karine Mokondi la baronne, on a salué Sikazali. Azwaka temps, il y a ozwa pena succès na maboko na mais succès on a basé na nini. Nebi ke bana poto bana mokili mombe boyima munazali ko ba succès Karine Mokondi ya basé na buzoba. Buzoba o yezu pena time mulaya ko 50 surtout zong sabino vraiment dans une analyse rétrospective bon mona ke Karine Mokondi bat bazana stade de martyr bazolela papa na biso ministère na biso ya munene kin kester menea Karine c'est comment déjà na cimetière bato écouter na libulu azo filmer kindo kitoni to vandi lisusu bendeko na biso Marie Misambo pe à son âme moyembi monene ya kati ya communauté na biso tanga tikara biso Karine Mokondi sala cop na bandeko basala na morgue à côté ngaki kanga mama ba photo te bité siksango to internet en beza ngo fallait kindele kara bongo to mona ke beso na ngamuso ya misa na biso Fabregas maestro. Après quelques temps, Fabregas a yembi na bandenge so mona disque mususu na polémique na bato ba pesa rambongo ba se retrouver te Karine Mokondi 4 mabanga 5 mabanga na disque moko suka na ngo mona kindi baloba na français la fin justifie les moyens bo mona kindi ngekende laki tote bo mona ye alongwa ikuna ke na ngamba Gogan Erichwe Watanabe bakei selon ba rumeur selon ba information na zoi vraiment ya CC et là, on a un soubresaut, on a un orchestre, la team Wata. Bah, tout le monde va avouer que et ça peut être une base solide, il y a Karine Mokondi. Présence à Karine Mokondi dans le orchestre. Pourquoi? Je m'explique. Eh ben, na poto bana mokil mobimba. Bah, tout le monde va déplorer babi comportement et artiste envers une déconnexion Karine Mokondi. Kobi misambongo, ko pesa na misa batu nyonso. Ko chérir rien. Beta beaucoup une relation mob X ou Y. Mais beaucoup de gens ça va tout nyons tout est. Karine a comme un monopole, même il y a organe de naba musicien. Au ngana binoto yebi. Brusquement votre tout monde a Karine Mokondi na Erichwe Watanabe c'est comme si peu problème mais quand tu na kati wana moi go so les aki souté. To mona Karine Mokondi bagina bras de fer nande ko na biso mo pandisango. Manique de John. En tout cas, communication bimana monoko ya Karine Mokondi alobi non manigi na relaxa na prouver o wapi to mona ndenge ndeko na biso Prince Babi azaki éclipsé bon na kati orchestre la team Wata to Erichwe Watanabe tem dans longola Prince mais Karine ndemtu a sala ka écarter Prince pour na barando azaki na maman na ye lo no justifier que Karine a romangi na poids mususu voire même ya rolongolisa ba musicien na kati orchestre. Oh le beti ba mbulinga ba bilinga mambe bele pene pesi bien te. Bango ba kanga milikita wana ba kepoto. Équipe nationale boyena ba kepoto musu ba zongi chance au kende liboso ba Pamela Shekola, bande wonso ba fille Laurent. Mais c'est comme si ba Shekola
na ba fil orateur ba comme un poteau bazaki moi éveillé ba luka ko se clipser na kati ya idéologie wana na kati ya liturgie wana ba batamaki na bango bana mayele na bete bino maboko to moni ndeko na biso Cynthia akomaki poto na Turquie Cynthia Wadol to moni Juvenal Kibala akomi poto to moni couple Tracy Mbelenge komi poto to moni pendenge mo pe Karine Mokonzi akomi na poto ba idiosi buzo banyo sezalaki awa na kati ya Congo et Mati Malembe ti koneke va na poto entre autres les tout le monde en communication ou après avoir commencé la communication Karine Mokonzi a émetté qui dernièrement concernant Juvenal Kibala bah voice on est ça qui peut bien été pour te dire que c'était une base solide, c'était une famille vraiment. Karine Mokonzi abebani na songolo pakala nani parce que na batu nyonso est-ce que batu wana batu bebana Karine Mokonzi bangonde baza mabe ou Karine dem daza mabe question mark na yebiki na ozoba réponse. Karine Mokonzi à chaque fois so bazana mutu so boza na relation ezala amoureuse ou relation moko ya intimité ou mutu neka ya katu bureau ba traitement na nyonso ba communication ba échange na nyonso ma muso sola na batu à chaque fois so mutu ba beba nto baza sous en bon na terme ya malamu te ba message bimaka to mona ngo bande na biso tout à l'heure awa ndeko na so Mireille Mokonzi o wapi ngape na kisaki na taxaki vraiment kamemela ki ngo mabe pourquoi pour makambo lelo zo couler beaucoup d'encre ko sakanate be change bazaki na oyena ndeko ne Karine tomba bebani et comme que on ndeko na so ko Cynthia Wadol tala ku Karine atonga boye ke menga bebidi nde baloba na ki Kongo menga se beba boye na boye et ça qui pena bien te donc il voice ndeko na so Cynthia Wadol en tout cas bande ko nanga bana poto bana mokimo banazaki na maya misu poto za banoko babana na bango wana ba robota un jour to ba ode ba bota na oyoka ndeko nde balobaka derrière tout comportement social il y a une communication il y a une idée il y a une pensée bozwa bulko bo comprendre que makamazolo bezo utena katsa mutema pona muto abengaka mami tamulai pona otala bande ko so ba Cynthia wana au moins il y a une classe, il y a une famille bien éduquée. Mais au coup, il y a une vie, entourage et bon, et bon, on a tant de boy. Ça rappelle un image à ma bé. Cynthia a communiqué pour tout le monde était pas audio. Mais tu habites ce cas qui sont en rôle là tout comment. Cynthia a mis sur Vimba tête en zolo bana. Il y a vraiment papa français. Tant de comité à niveau que na li solo musu ya kati lobi bo c'est que ça songi ipanza makita hein ngana yewante pona finga mais c'est le go so biso vraiment bande ko na biso couple mbelenge salinga pena passer na moni bino ndeko na ngai mwasi na biso ya libala ndeko na ngai ya njili ndeko na ngai ya ifasik et salinga passer na moni ozo sala ba droit de réponse wana. On répond les imbéciles par le silence. Vous comprenez? Si vous mettez un nom Karine, ça n'a pas le côté. Ni papa Chéral, ça a le côté. Pour le côté, vous avez condamné, non, mon ibino peut le la télévision. Tant Karine a ça la bouzoba. Et nous les cabons na canal na bino. Batman l'hôtel on a chaîne na bino. En tout cas, bozo maele po viezo continuer côté la âge na de pour ça mais ke ba ma muso go tracer sous chemin mususu to banda ki ngo mwa mabe po nyoso bo lo balelo o vraiment ba condamner bino car to banda ko pekisa o yo do finga Juvenal Kibala munene boina bozo finga lo ba mibali nyoso ya poto mais ton Karine ando finga ba fali ba PD na télévision et wendo le kana chaîne na bino tanga no finga ba ranson et wendo le kapa na bino ya on a condamné ma Myriam pour ma Myriam yo tant Karine abandé ko saba vidéo to finga ba maman Sylvie Mapata ezaki na ndaku no so ezaki na kati ya salon te tant ezaki na veranda en tout cas nzamba mawa lelo siko na moyipenga nzambe tam susu exaucer ba prière bande ko na so maman Sylvie Mapata pour tale panzana boy quel éclaboussement pour na jaro na mona eza lokola volcan Nirangongo eza na éruption
et bois qui balave tango yaka et kongola nyonso na ebi keta sekel moko te kotikala sekel moko te kotikala donc ndeko na biso Karine en tout cas oza mutu faut se repentir comme bana mukili je vis des messages na car na cinéma parce que yo sala ba vidéo na yo o api batu ya ndenge na ndenge ba komelo ke Karine en tout cas na fan na yo mena longwe on vit ndenge ni ozwa chance na sala analyse mo na Congo vérité na pesa ko conseil na bi ndeko na ngai o sala mo boutique na yo sala maison na yo mo déjà que c'est comme si ça la agence à conseil en communication au salaire ba pib ya ba entreprise o lobela bato parce que aux agina audience na kata communauté congolaise ndingali sekité yo muta ba ranking so ko sala ka message mo que en tout cas bato musuba limbisanga boyena boya po eza famille kaka tondo lukata musuba vie ingeza normal ngozo ba fanatique on s'entend ngozo ba client mais loko za muta ba ranking po yeba ndongo za la wana ndeto za na kata mukili o yo ko be bana mutu beton musu mutu wana peta pire mutu boy et qui tire à moi crédibilité et bon maramo ba relation yango zanga ba client et place yango sali boutique sali maison suka suka comme qui place ma finga Karine fingi nani te na kata mboka o Karine beba nani te na kata mboka o ndeko na ngai en tout cas ça nga passe ngana mutu ko finga te mais na ka ndeko pesa bino toli boza ba ndeko na so basi to na poste to mona vie na bino za la bien to na posa to zala kana posa bana bino benga so banoko soko za kita musuna mwana mais ne ovana ndako no tala ngai mwana ngatuna oh maman Karine et ce tonton va dire la part de quoi parce que na solo balingala hein en tout cas il est ko diffamé balinga o za cop o do sala ko za cop tant balobi ke yo lobi so peneni ba ki danger na yo tant ba tresser balobi ke Karine oro kuta pe tresser tom sumo bola te na vie boye bani entre bino tobi pe ke yo po chape tom sumo mais forte na yo charape une pierre na kati ya site wana poto mona ba vidéo no banda ko talama mais entre guillemets baloba le lieu ça se lève en famille on a hoté yandi ko na globis bien souka boke na on pena moi bien te fa bo bete kara fallait bo bete kara Karine tala ba niveau musozo mata en amont de baloba en français quelle concolexicomatisation hein diffamation aussi papa mo rasal ki vidéo naïe c'est pas diffamer bande ko vilipender famille couple mbelenga ke mwana o anaza mwana na bango te boyena boyena boy poni ga yo fozo nge tshona page na yo mais problème est-ce que ça là ata yo mdo tinda ki etele lo ba nso ba taxi ko yo mdo tinda ki pour papa na YouTube to ebiete na en tout cas biso pe na Congo pe ba congolais to ba congolais tala aja tata wala mangamba bena yo razo combien OK le sanité vraiment ya bongo en tout cas bolingo me ko meke un peu ko réorienter ba comportement na bino bo comme na ba pays oyo ça ba pays oyo pas comme awa quoi côté classe les arabiens côté éducation to yebi que ça va moins bien bo sunga biso to kena une émergence bino boke kuna bozo boye ko la sika donc ndeko na juvenal qui bala on a battu na pele battu na biso ya mabele mame donc Dieu ne tombera jamais bana banga mona bosani binote on a des sources natives autochtonité Dieu ne parcours est-ce que salama quoi donc ndeko na bien zo garder il y aura professionnalisme il y aura doit na posa nango crèche c'est bon ko diffamer tala rappelo ko ngono et là on a aussi comme que soit ngam na soleil na ken piana c'est ken piana na mama finga ni c'est le internet on va finga ko lo ni soit ka ken piana pesa nga réponse abi et lo ko soit ngezali nde ba benga nga air mo ke nga na za kadogo na kana kabila le père de bata afdel abi ena batu musu ba poto ba mo ken piana o aboma batu mais pour nga mona nga ngo tom susu communication moya loisir quoi ngo comique mais ya ko matina niveau tom su bana wana baza ya yeza bilora ngamu ya osakana te pourquoi bozana ba poto musu bana ba dokite bazo bata maboyi na boyi pona ba kini ata musu meto kubukena ba justice mato en tout cas luka vie bozana objectif boke ba poto ba liboso batu bo luka beta bato ba okoma bata peke bato ba sala ki pa
Karine avec plein de succès au sali. Ba succès ko sanganté. Na fanga moni coordonner zo kota. Lelo oyo otongani. Ozana nini. Faut luka botala biloko na nyonso. En tout cas bande na ngai côté kuna couple mbelenga. Bobeta marambo pena kara. Bobeta marambo kara swinga rane na moyibi no répondre. Et swinga makasi. Faut bobeta na bilongo kara tisuka. Karine na côté na ope lukelo nyanzambe ndeko na ngamosi lukelo nyanzambe nzamba gogo sunga yo lukelo nyanzambe batu musu ndo mona ba ba kanda no te ba latano mitema soto mona ndeko na so nyama koro afinga metanga ngende ko luka se repentir ayende ko senga ba pardon yo na ba limbisa ena makamu susu ogo sala ngome so conscience yebiki na sagi mabe so ko senga ta nzambe yo mo pardon Zamba olimbisa yo. Crisco Louvangi. En tout cas, lelo opena bandero so ba Cynthia Wadol. Photo pesa ce que ba bandero na biso ba grâce temo ba raison. Pourtant ba grâce ba ndako ba monde na telemela ba grâce. Ba telemela ba grâce temo. Ba finga grâce temo ya kosakana te. Lelo siko kama mu grâce ndako lo bilaka ba biloko no déplorer bo mozongi sango. Na attaqué ote Cynthia Wadol ngai oyebine do sola na ndeko na moi en tout cas moi si kitoko moi ça mukusa le gitabanagu et ça ngaka pasi donc genre diffamation on a vraiment ou habitant ce ko bomelo ba relation belo biso mibal to banga vraiment Karine net petit nani Cynthia Wadol la petite sœur na yo ba petite wana no ba Cynthia Wadol ba sala pe yo sala pour décoration pembeni no sala pe bien malgré tout ça qui no pe ba ndenge mo boy ba Cynthia ba fille mon fraîche ba pembeni ba pesa pe makambo afu bozala ba reconnaissance te bino na bino ne bozana ngane comme keibe ezongi boy en tout cas ça nga bien tezo pina arranger ngate bana poto bana mokili momba yabike batebe ba bo fandika pona mamba boy mais mamba boy to pelisa moto mamba boy sala ke bande musuba ke liboso te longa da cop na biso photo fana to te yana no so na tei mabe magato na bike ba communication musu na PCA ko les états musu bande ko musu mais je m'en fous avenue Kasavu numéro 29 so bolinge ya na poka to na tongo bino kaka qu'est-ce que le vango bini ya rien ne vieux écrit mal à l'aise et bini convocation nazana après donc télé mapena partout na ninga osarante pour comme ba distraction osarante babi problème à Karine c'est comme si on soit nion sur la légère et ça défaut osarante. Bah français balobara que toute vérité n'est pas bonne à dire. Yo tu maman sur le bar on est bien. Karine. Na la gina musicien boy. En tout cas, te aibi ko sala boy na boy. To zaki na ngandi boy. To kaka o tabu foto ebisi ngai ke nani musicien ngandi vena bisa matete. Kutoza na mwelo moya dongi. Yo kasi nebe et ça la vie on a bien. Attendez nga betango kara. Et ça la vie on a bien te. C'est comme que tu as commis ça, que tu as pena et pas souka. Mato, Karine nous a montré, n'a pas sentiment nous alangango. N'a pas sentiment nous alangango. Na bomba ango te na lubango. On a fanatique à battre mususu, mais on bomba ango pour na nini. Karine a téléphone bon na sali peka. Qu'est-ce que vous voyez? Filmer nyosoko. Amoni fali pour un hôtel. Lakini so na même ni na carte télé bana bossa ni pe di solongo téléphone ko ina mabele buluku to ke no kotango bozaki na gel show imo beta di solongo koko bomba ngote panique ozoki ya nini pozaki na soldat ni sécurité oza fan ya kosakana te ebino kanga misusu ka mémoire pour peut-être to mo biso ko mo bisa ma na télévision. Pour le groupe Misaba, ni mingi. En tout cas, Karine, na senyo ni onanga lukelo nyanzambe. Pour tant na yoki tresi na bilo musupe ne déranger na ngata na yoka tresi na nye glodi dia suka. Mais na s'accrocher kaka na rotala pena boy. Banda mama robe bana banda a. Yo mtona ba rankine belé. Olonga na niveau na biso ya cop oyo. Donc biso ba chroniqueur. Au mataratine ba musicien diffamation yo
On a là les années bien faire ego na cacho. Hein? On a là les années faire ego na cacho est-ce que vous avez bango sous? Na ba vie na soto bosala ba relation mutu ba ngelo na cacho. OK, donc c'est émission sur 2 heures du temps. Attends na TV5 na sur émission bongo za documentaire. Précis à 4 ans de partie. Premier épisode, deuxième épisode. Et puis, on a peut-être que si côté faut y a émission côté nous bon rebelle. À toi côté na ki oh mutu, yo ye poto na ndamu ndamu zo kangisa bon côté na pe na CP na ngote ndeko na dodi. En tout cas, viva bunda kaka. Misu makasi ndokité pour biso ba o skoto za na Zaira. Non to zuku temps msumbo nga passeport. En tout cas côté na bon mekempe ko réorienter maloba mais na applaudir vraiment pour na moni ko finga vraiment zate. Na CP ne bobi ka bito bimisa, de bozana posa ko bimisa te. Poso za ki temps sa nga bimisa. Sœur nanga Myriam Mokonzi. Yo ndem nozana à l'auteur ya makambo to sa na poto. Moi ça libala. Au côté makambo na moni ba yambi osu ba juvenal. Obi YouTube na sentiment mo ya osakana te. Donc serve tu au monde qui pour moi si ma micro. Bana poto bana mo musala. Ngayo na bani musala. En tout cas, Mato Salim Ambel, la canne à secret de son cœur, moi, c'est que qu'on a raté en Belgique. Boss le silencieux vieux, que c'était sur la poste à préoccupation, Tinde ou les cas vraiment. Maman a dit, merci, le vôtre est là. La personne qui a Elvis, il y a mon assistance, il y a les vieux, Babi et Kiri mal à l'aise. Donc, Tokos, n'a pas de na salué payer mon pazana, il est moko. Honorable, la personne qui a dit, na salué ba fan nyonso ya fimbo na fimbo ba tu ba singa ka yempe di pito pale tenga na okenonga ni na kindela et bon s'intégrer malimbe ça n'est fini pour aujourd'hui en tout cas qui concerne en pesa dans tous les camps ba nous ba lingi polémique de comme la mission normalement polémique ko za na mais ko fingana ko diffamer ko trahir baninga et ça c'est la congolité les biloko so ba congolais en tout ko modifier te ba komi na poto. Car ils ont la place au côté de ma baie. Au long à ma baie, au salon de ma baie. Au long de Zambété. Pour la vie que la presse a mis ça sur votre voix. Attends, Congo, attends, dans la banque. Ou arabe na mutune, a na posé un jour qui est poteau. Sauf que quel pena mon amour a ligné à mon qui est poteau. Mon de mutune un jour il faut que poteau. Bon, comme ba poteau. Bon, Lucas, comment rendre vie stable? Au lieu de faire une fertilité, il y a une aussi. Hein? Et c'est bien été. Beaucoup de gens poto. Beaucoup de gens. Au salaire qui site na yo. Tellement ba site yo. Tangu, mo baba o ekwe bende kwe nini? Hein? Sobe likambo zui muninga sobe ndeke chakugo sekate. Tangu bando kanga ba site ka passe ba site a. Karino sala ba vidéo zo sekabani bo na bo. Tangu ba kanga ki au site. Moi t'as na mukito nyo so tourner ka rond. Ba kanga ki au site ba nyego na page ba Facebook ba bloquer bo na bo. Oh, nous avons la kisayo, et ça, nous allons se repentir. Un point barre. Abonnez-vous massivement dans le site.